image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Abibino mo toya tapis rouge internat. Ba maman tapis rouge bakolo mabele bazui ba billet na ba. Tapis rouge original bakolo histoire maison mère. Tozui ba ticket na biso 12 billets puis na VIP na biso. Ya olobeleza te avec yeme ya baronne scellé là-bas na taka de points. Match yawo ona koyate. Asomba tika zonga kini libela. Atika biso na terrain na biso. Nzoka ezalaka boye tapis rouge ikola histoire nzoka ezalaka boye Banza Sango ya Congo yaloba mingi atie na elalakisa bino kaka match ezao. Donc le 17 février tozo célébrer fête à Saint-Valentin. Ba vrai Joe, ba vrai chéri, vérité moko solingi Joe na yo, Joe lingi mwasi na yo. C'est pas dans la marraine à la pointe. Ya loba mingi ate do biso bien biso confirmé. Yanga Chantal Champagne. Ya loba mingi ate quoi. C'est la bino rendez-vous le 17 février. Voilà avec la marraine, c'est la bana. Voilà quoi bozo mona ba vrai chéri na kata Panama. Allez, bah, bisous, bisous, rendez-vous le 17. Voilà. Soirée d'amour à Paris, le 17 février. La vie est là. Maman tapis rouge, bakolo histoire. Balobi pendant ça Congo ko ila terre ba maman tapis rouge baliawa ba monzike belé zaliawa lelo ça va inda balobi bazu ba billet botala ba billet ndenge bakolakisa yango balobi le 17 février balobi ça va inda ma belle le 17 février ba maman tapis rouge maman moi le lobezate pour le lycée oya koyate arrêté oya c'est la bana eza suka ndenge ezali na VIP yango biso mama tapis rouge bakolo histoire original toza likolo tokoya bozala biso eza kozinda tapis rouge original ezoyinda mabe Banza Sango ya Congo mama na biso ebongo ya moziki nini mama bakolo histoire maison mère bakolo histoire présence ya ba Kamboja aza na biso longo Dadi Mavungu le aza pe na biso longo ebongo Mado aza pe na biso longo balobi sava yinda mabe ide Cambodge tellement ba chéri balele mingi alinga lo babona ba mama en tout cas donc longo na bana ba mama quoi ta mama abota biso quoi en plus a de la ba mama loboko chez mère loboko diesel kolia qui to connecte na film donc egoyinda mabe soara ba mama koye pele ngamo na beta tout dara ngamo na beta tout il est le Cambodge to beta le roi ba robot ai edino image Banza Sango balobi soki ide Cambodge alobi na koboya edino image abi yonde idéologique yonde so la poto donc umela osa musala bien wapela garçon féliciter quand on doit ça musane bien faut ndimae donc apela doit pas maman loboko Gisèle quoi dans la restaurant la Cliancourt so comme na KFC obeleli dans temps normal abangulu bataba nyonso ezali donc Gisèle umela na nenga idéologie donc voilà c'est Dadi Mavungu toujours quoi merci c'était Dadi Mavungu alobi pour la maman balobi to comme la télé là-bas na balobi ala tiri biso monde ani vitara monde hiver talaka asi mo bino mo bo mona seke to la sabino ke na minute au Saint-Valentin solo aussi angwa donc on a décembre moi na poto solo evike na décembre tenini to beta c'est là-bas na on la tizani yango tenir hiver talaka moi na Paris solo biso ba to tortura po mode ya na Paris donc on a l'accès mode à Paris yango la salle listan na minute
biso malate na temps nana mobimba Givenchy quand même bakolektia mikolo oyo akoya Saint Valentin ya selela bana te azoka Kinshasa tinde kweye babiso oyo Saint Valentin le 17 te olaa na ndako oyo akolala na ndako azoka kini libela jour ya Saint Valentin balala na ndako te eza journée moko dans tout le monde faut quelqu'un kosepela oyo akoya te azoka kini libela po biso batapi rouge Saint Valentin tolalaka te journée de la femme pareil tolalaka te donc oyo eza Saint Valentin tokesepelisa bafemme responsable ye moko selele ya bana taka de pointe ngai ye yo présidente ya mama tapi rouge original kolo histoire maison mère Evelyne Yala ataka de pointe match eza wo otie te bomonia sangwa kongo mama loboko ye moko yeyo mama loboko mo lilobe te toujours le 39 na boulevard ne mama loboko babi frappe encore kolia bien bambisa minene na wanga moba babalene bangulu bien donc dégâts na dégâts nga balanga mingi te so lembiso lenga mo professeur lembiso lianga dégâts na dégâts bangulu mbape ali donc toujours dara ba mama nga ne ba ya ba mama ba réunion espérer tellement donc na mo luka place munene o za commission place elanga pour place ezate ba mama réunion ba leke belé ça ba mama la ilai ba mama kuna ku ba femme responsable ba réunion nga belé ba mama la référence na la sœur na Angèle akuna ba mitema na ba akuna na ba cœur na ngai Chantal yemoko Chantal champagne amela champagne belé sur la champagne na la mama Angèle yewana kuna zona mama na Angèle po yinde biso réunion la référence ngai mama présidente mama Cathy azali vice présidente mama Claire azali secrétaire mama Malo aza conseillère na biso mama Chantal azali trésorière yeyo mama ma bébé azali membre na biso na réunion mususu kuna ya la femme en action azali présidente mama José azali membre mama Mami azali conseiller na biso ça c'est mon cousin ça c'est mon cousin top maman trésorière mususu yeyo ya Malou toza mpe na semeki na biso mobala ya José toasu na semeki na biso papa Salem ye wana mokonzi ya bapapa atuka soki ekoleka bien ekolekaka na succès nyonso bamama biso toza na réunion la référence tokoya mpenza tokosepelisa bino bokoza oyo ya réunion oyo ezali ngai kaka mama Angèle suika la fondatrice nazaka lesengo mingi namonaka lokola lolo ekiteli biso namonaka lokaka liweya te yango nayebisaka nzambe oyo tolingaka abatelaka ngai na bandeko na ngai omotobango bandeko na ngai famille ça c'est ma famille nalingaka bango nyonso oyo aza petit sere na biso kombo na ye Gisèle mama loboko toyaka pai na ye oyo eza restaurant na ye me mikolo oyo osala bamwa bafai pai na ngai ya na ye aosala mwa bafai moke pai na ngai ya na ye ekoti te edule image donc yo nde konzela biso basango totala na te ya kovivre yango na ni tout ça nde azwa na kati ya restaurant mama loboko Gisèle esengo ya tro tomona baimage na soirée ya Saint Valentin moto na moto ya na moto na ye toboyo soki nde nini oyo aza na ye tanke naza kodepa omoni réunion oyo na référence eza réunion moko oyo aboyi asala mokili na ye oyo aboyi ko asali mokili na ye mosusu oyo eza la référence ekotikalaka la référence oyo aboyi réunion oyo asala mokili na ye bamoziki ebele tozala moziki référence tozala tapis rouge balobi sava inda mabe le 17 février toza mpe na présence ya Salem service balobi full boss mama na biso liloba yali nana mwa liloba donc mpona soirée ya 17 février kobanga te tokosala wana tokoprésente réunion na biso ya bamama référence donc tokoya ekozala kitoko to kobanga te tokoya tokozala vraiment donc kitoko to merci
balobi Saint Valentin ba mama pe po bongama po tozo mona ba bercha tozo betama wana ndenga mukete na to comme dino image na yebi ke côté na yo masolo ezaka danger poa yo to panza penda sango ko donc d'ailleurs Congo déjà lakisaka donc sango panza sango Congo donc Congo eza na poto awa donc yo nde muto panza penda masolo na bango donc oyo alandaka yo te donc azomona parité donc surtout ni baparisien tout sanga Congo donc soki alobi no yebi yango te donc bana kini donc boyebake aza mona parité po biso toza masolo na biso to ezalaka wana sango ya Congo tozwaka ngo kaka epa na ye makambo tu ezoleka na kini bino moyebi ke biso toza bata tout terrain côté politique côté production côté baentreprise bino moyebi kaka kombo makasi kwa c'est moi Salem service bon elo na nalo baka ke soirée wana en tout cas ndenge nga nakosaka te ndenge nayokeli yango en tout cas soki oza te donc oza mona parité ngai nakosi na nga te po partout na otambola na oyokaka o selela mbanda voilà donc nga nalobi na nga rien mais na témoigner kaka batémoignage oyo na ozwa de gauche à droite ke suka la soirée quoi voilà donc mingi aloba te quoi bino mo ntango babi ke suka la soirée bolukaka ndenge nini bozwa babie na bino en tout cas na micro edino image nayebi ke vraiment sango ya Congo etambolaka mpena na micro oyo donc mingi alobea te merci tokutani kaka na Saint Valentin. Maman Loboko et Moko, il frappe encore. Elle chante la pointe. Nabibo, le 24 décembre. Nati Tongo, dans la thé. Donc, il y a des midi alors. Les 31 aussi. Maman Loboko, elle a na komana ngando e udakini e koma le 20 ngando nanga oli ngando na ko ba ke le 30 bolengo tina tongo ba maboke ali ba mbise ali bilo rebele zali bangula ko tumba makaya butu na sa ba brochette ba misili ba pono limbondo nyose zalo le 31 di tongo le 31 alors le 31 je suis là tina tongo donc je peux la bilo le 31 le 24 na 39 boulevard Né, métropole de Clignancourt, juste derrière les caves de la Simacasse, Nazawana, 39 boulevard Né, na restaurant le 39. Ba gros bisous, ba pola na bino nyonso, nzamba bate la bino pa matoko tanel kitoko na nga na bino, les 31 dans la ba gros bisous, ba famille boya les 24 dans la bino, bisous bisous. Na petite la restaurant kitoko mi. Dire que tout ça c'est Gisèle, na porte de Clignancourt. Dans le temps, chez Gisèle, dans le restaurant Gisèle, tout le monde a j'ai moi play, c'est un restaurant, c'est un danger. Donc Paris, quand on dit Paris, c'est magique. Quand on va dire que Paris, c'est magique, quand on va à Londres, les garçons vont à Paris. Au monde à Fungoulé, au monde à Cambodge, les grands Trumers, au monde à Rodriguez, on va à la Tabita Matampi. Donc on va dire que tant qu'on va déjà bon, c'est que Paris, c'est danger. Donc, on est guerrier. Donc, toi, pas Gisèle, Pépé, les sur les Garabiens, tout les tout, mais là, vous se dérangez. Vous allez à Londres, vous allez à Belgique, vous allez à Paris, Boya, qui t'a là qui est en cours, chapelle à côté. Parce que ma convoitise, j'aime sur Rabino. 2 minutes, au comment pas Gisèle, au Damo, au Léo, mais au CP là. Qui toque. Tout ça là, Gisèle, la Clignancourt, Boya Rolia, la Mbisi. Taba nyantu ya frais ya bio penage soko ebo se retrouver na restaurant Maman Loboko chez Gisèle Boya pas la basket solo la photo la maya reste chaud kilo ba masa na Boya to polisa ido Boya amede ma kendi Poutine Boya to polisa idéologie na nenga vitesse wana Cambodge awa tokabola mwa vitesse nde ezala kaka mwa vert
oya to se retrouver donc nabwaki Cambodge talaka ya bwaka nga la drum nga leo nabwaki na maloba na ndenge idéologie o masala ngai puis mutafa ya basket Sola poto. Ça basket sola poto. Moni to ala Cambodge to beta bio. Qui basket. Amede Makenzi Poutine. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama ba kota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous ba kota Paris te olia za moko na kata Ivry awa e pa ya serre na biso ba bi na restaurant e waka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fumi mokonzo ba mama o za mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant o za ma casse olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman e waka quoi et wakana Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin kiridate on a besoin kiridate tabelemba ya goût ya kronika ba goût l'Afrique ko lia le robulo za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc n'allez bien la mélie bien la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo onyo samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger le plat africain, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette. Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille. Là pour oui, ngai Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Waka za comme un restaurant. Donc nazana Ivry, bino mobomoni, cadre propre, donc bolembisi, donc mbisi kitoko, bilo onyo stuki. Et bella tina mikua. Voilà, donc et puis c'est kota rapena tina mikua. Donc voilà, ngama katika na olamba. Global Express c'est lola nenga mukete so boye boza décider donc boya ebele na kata global chitunga wo Global Express l'agence loza Angola ne pas viola las cosas embarco navione et todo Angola Global Express en Paris ici Congo yi agence Global Express ina pour France Paris si métro Château Rouge agence eto mufilisa zikondela mu avion zikondela mpe mu bateau mu masuwa zikarton donc ina ko métro Château Rouge pour Paris Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais surtout au bazar en France pe na ba au bazar à l'étranger pour la bataille avec la Global Express solution à solo non seul ah bon donc ça va matanga ajouter à l'essai au moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau à Kinshasa c'est simple au foutika à Paris to s'en charger dans ma réunion sur selon ndenge yo kolingi ezala na ukoti na cameraman na kuna non tant to biso to s'en charger na nyonso to filmer to kangi ba photo sur ça WhatsApp ils ont les kakuna directement peut to tindelo oza la page zo la ndenge prestation ici OK à la fin des comptes, vous reçoit DVD na o mona ndenge ma réunion sur les kaki.